Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien ici que je suis Bino. Ezanga Wabino, mère de jumeaux Acti TV. Na pesi bino mbote. Nzamba zoloko muye o asangisi biso lisusu na mukona lelo. To meka un peu ko sala analyse, tandis ko continuer toujours na lisolo ya ndeko na biso Daniela Nyembo o atika ki biso mikolo uti koleka. Tozongi lisusu na likambo pona nini po ete makambo ye lisusu o eza ya pasi esali pasi pe tungisi mitema ezongi lisusu na actualité yango tozongi toya kosola lisusu ndenge bomoni photo ya ndeko na biso oyo ya oyo aza pembeni ya Daniela kombo na ye Veronica. Ye asali publication moko na TikTok oyo esali motema pasi esusi mitema toyi kotika la boete etoke ba parents teke ba yaya bandeko toyi kofanda kimia te na likambo esalami yango epousse biso tozonga epousse biso toya kolobela su likambo oyo. Avant de continuer na osenga na onde konanga yo o tali biso mbali boso yo o découvrir chaîne na biso mère des jumeaux Acti TV nali ko senga ne loko moko nde konanga oiba ko s'abonner vraiment o s'abonner pe o sunga biso ndeko o partager ba émission na biso o panza sango pe o commenter nous sommes ça la biso bien nous toza ba autodidacte toza ko nous les balde toza ko meka donc si comme abe aussi ezali moi mbeba moi boye bosunga biso aussi na ba conseil toza nango penza posa makasi pour on commencer na oti la bino audio à mona mwasi oyo comme na Veronica oyo alobi na TikTok et sali passe na mitema tolanda. Bisa ebembe wana ya Daniela ale alala na liboso na ngasko na yebisa azama kabla na lobele yo Daniela Nyembo oyebi ko tambusi vi mabena sana moyo yo oyebi sika no likolo ezate oyebi ke sika no ezana lié de tourment oyebi ke yo na lié de repos na sika ezate oyebi Daniela bande koneka boyoki nenga na yoki ndeka na tuni question bolingo ekei wapi kati na batu bolingo ekei wapi bandeko toyebake na ba réseaux sociaux o tozali kokota eza na Facebook, TikTok, Twitter, Instagram partout toza aussi na bata misala mabe o bayeli biso ba réseaux sociaux. Bato bazaka wana pona ko inciter bato mabe bato bazaka wana pona ko sepela ki mabe ekola ki mabe ezwa place mabe régner bato wana bazwa mina biso longo ba réseaux sociaux tokeba mutu ya même na kombo ya nzambe na munoko aye na ngombe azana ya nzambe te to cela très attention koyoka ndeko mwasi koloba boye vraiment na sepe na liwa Daniela yo yakawa otambolisa ki vi mabe ozo na place te na lieu de repos Satan zula biso yena avant na lieu de tourment donc osali bien dengo lié Daniela ndeko mwasi quelle cruauté okoko zata musu na vie oyebaki Daniela ndongo lo bien c'est comme si obi pina vie na ye katambola ki bien te que donc tamtali mobali na ya donc tamtali ye mta sacrifier ye c'est comme si vous êtes bien informé peut-être que vous êtes sur muta quartier connaissance to ki ngat na yebite maman peu importe yo zali mais na vie mo futu le rozana ba retenu na vie mo tu ko koba nina koloba yango baloba de que faut obalusa lolemo na yo 7 fois avant lobalikambo likambo lobinde ko moi c'est likambo nene
Pour nous saka na ba réseaux sociaux boye. Kaka po na vie ba mona ke ngapi na zana ba abonné bien na TikTok pour ngapi ba lobelanga. Ataku na nenga solo tikla jamais kolinga Daniela. Mais bilo musu ba loba ngote. Ba sekaka mutu boye te. Yango ya minene bozo bango avec légèreté boye. Yango vraiment nati nani yango. Pourquoi te combine ba facilité moi va vie na biso ya ko ça n'importe quoi pour être na zui moi méga peut-être musu ya pasi o sacrifier ta musu mo ngoto na lipa o so ta musu fufu na yo o tie méga na yo pour ta TikTok pour na kaka o ya pour na ko sekaliwa moninga ba sakana na vie boyete ba sakana na vie boyete ndeko. On peut nous salir quelle que soit la vie. Comme mener Daniel a sénat bon moi, à la sénat moi au plutôt, on s'en a droit à mon côté. Il y a qu'on s'est caliwé à Moutuboy. Et ça la maka jamais. Et ça la maka jamais ndeko. Ata bando ki uti ya famille na eta msusu bazana ba ko ata msusu ba yebi likame ba kage minoko. Yo suko na plaisir à nina ko seka Moutuboy. Et ça li passe pe mawa. Et ça li passe si peu mawa. On a dit qu'il y a une place dans lieu de repos. Ce qu'on y a un langage à modèle boy, un comportement modèle boy. Ce qui est lié yeli yo, yo pour dans la place que on a la place dans lieu de repos. On lui bien, attends bien te. Attends y a la place dans lieu de repos. Ce qu'on yo ozo sala, autant la malam. Yo ozo chola liwe a mutu. Wali ko seka mutu boy. You know tant la malamu. Yo quand yo na tel comportement, on a place dans l'île de repos. Et ça passe hein. Et ça passe peu mawa. Yango na tout là qui est une émission ça qui la fois dernière na qui où sont les parents de Daniela? Ba parents tozana pona ko condamner bitu bon bozana pasi to pona ko tia bino misapité bozana pasi mais ka musu soki bino moko bo simba kata musu mwana bino osela kai oyo estingela ki bo saela ye mais ta musu le bo samba bo été bo finga parce que oh moi fille asali a fingi na bino ba parents ta musu bo le ki bo finga un peu bo été. Pour toi qui n'ont audio mususu il y a camarade il y a camarade il y a ce qui est d'ailleurs avant la fille on benga belle sœur donc à ça le quoi camarade côté il y a mbala Daniela alors bi que Daniela mbali mtangi c'est classe mbali mutasungai donc il y a le quoi bino parents bo tikaka bo kobaka peut-être démissionnaire na ba charge na ba obligation na bino bo tikaka ki mobali yango le bo samba boye pour dire ba oseka mwana bino bozo na pasi le Daniel le accueilli akozonga lisusu te bo perdre mwana bino mais mobali akobala mwasi musu akozwa mwasi mususu mais bino pa pota oya motema na tikali libela Boutique au boss à jamais. Parce que Daniela aza parti na bino ya corps. Ils ont le corps bakati yo musapi. Cicatrice wana on remona toujours. Yo mama papa bazwa yo mwana kende. Elo ko ndambwa nzoto no pekei. Ata ko seka lobe ko seka mais ko tika ko bossa nango jamais. Pour la nine pesi le batilo occasion ba chola bino modèle yango ba parents nyon surtout ya mokili parents te bi que ko éduquer ba les facilité koko ma parents les facilité biso to koli tout le monde tam sou ba parents na biso monaka bango pi mabe na ba comportement musu ba ko na ba sévère parents ba qui dur. Et à mon tour, comprendre, tout le monde va bé. Mais à force de grandir, tu comme le parent, tu comprends que ça a raison. Parents, faut mettre des garde-fous pour tes enfants. Ce sont les parents qui protègent les enfants. Ce sont les parents qui protègent les enfants.
Tout cela, très attention. Très attention, bandeko. Ndeko parents. Ça l'effort parents. O boko la mwana o yomoko. Ata pasi ko zala. Mais ça l'effort. O somba bika mwana yomoko. O somba uniforme yomoko. O bunda na ko futa minerva la mwana yomoko. Tangi sa mwana. So comme na niveau moko bona asuna mbongo te. Oyebisi mwana tuka mama bolio ko tangi so ezali. Mwana nga mobali to ya mwasi bolio ko tangi so ezali mais na ngo te. To c'est comme tout mbula ko ya to économiser mbula ko ya otanga classe. Que on peut sa mutu moko charge kaka chéri. Atangi c'est là au mwana. On peut sa mutu moko songolo paka la charge. Atangi c'est là mwana. Maman Poko Samate a commis redevable na mutuana. Ezala ndeko na yo. Oh lelo azoli o mwana charge à 100%. Keba. Azala mote a malam. Soki te mwana a commis redevable la vie na mutuana. Tout cela très attention. Ndeko yo pena o vano po sekili we a mutuboye. Ozano pe à l'aise. O lobby na yo pe. Ta musuku tu ya ko lieza la ki na ngote. Mon lui la mega po yo ko seka mutu na TikTok. Ta musuku courant ku te zana ndaku te. Mon ta musuku so makala na no zuya ngote. Mais on lui a mort au tia mega pour ko finga mona muninga. O ko finga ndeko na TikTok. Ndeko. Tokomi wapi nzambe na ngai réseaux sociaux. Tokomi wapi na makambo boye. Tokomi wapi kibo moto ezali susu te, bolingo ezali susu te, mawe ezali susu te na mitema na bato. Ndeko Véronique oke musika makasi, oke penza musika. Oseka na privé. Nanku kosali vidéo te to yoka yote. Mais le colo bimise ngo beto yo ki ngo po sali pasi pi yango te yoko loba. To dans les sous audio ande comment ko azo pesa explication, yepa ayebaki Daniela azaki ko fa na expliquer ndenge liwa expliquer comment Daniela nde basaki ensemble. Daniela nga kufeli ndenge mobali na ya docteur azwa qui est en charge. Yem te ko tangisa ye, yem te ko kokipe ye. Ba awa boye, c'est parce que bazo kende na baboka ka na posa ya kokipe ko zwa ba vie. Daniela tika ko bota te, mobali tika ko lekisa ete pour la chaînette. Mobali a changé ke ba voiture a lekisa ete so ko lekisa nga lekisa pour la voiture, a lekisa ete ko lekisa pour la chaînette. Oui, ba kende ko fêter Saint-Valentin na ba on a point noir. Ba wuti bazo na ba coupe bien ba komi. Après quelques temps, moi je suis allé ça spaghetti pour badia. N'est que ça crise na iwana ba meme no pita eska mbala salaka et s'imiter ba transférer bon à Saint-Joseph et puis na Saint-Joseph on a des Daniela qui vient pour Kufa. A Kufi na ba 22h. Ba 22h ya tout ya mercredi ya jeudi pour tout na vendredi na 22h na go de Daniela. Daniela zaki malade et puis Daniela tika ko botate. Daniela na botite autre aussi sa classe na ISP tatangi c'est mobile na docteur bandeko bebele ba OK de ko ne pas Daniela to mona ki bino lodit OK ka po na ba vie bo filmer bo zo ba vie na ba TikTok na ko expliquer bino biwa Daniela na po na ba vie so bota TikTok na ngeza beaucoup plus na biblia musala na sala ba coiffure na ngai ba make-up na ngai. So n'est pour répondre parce que c'est un grand frère. C'est un grand frère autofan dina to ebi caractère na Daniela c'est une belle sœur. Autofan dina to koma loko la famille loko la bandeko. To fan dina ye azana comportement na ye azana bolamu na zape na mabe na ye. So ki bakabwana ki zaki pona mundele te. Pona mundele tatika ozambala mundele te. Daniela bakabwana ki po ebise mbala bala ye azo changer ba voiture azo bala ete. Ne mbala ebise changer comportement. So changer comportement na kubala yo. Yango eloko bakabwana ki. Elo mususu. En tout cas botika balizondi vraiment. Bandeko boyoki lokola nga ndenge ndeko autukoloba
tina liwa ya Daniela ke mobali na yemta tangi sa classe mobali ya Daniela na yebiche soki aza ici de quelle famille na sur aza ici de bonne famille en tout cas pour côté la personne kaka jeune na mona ki ba photo na TikTok asa pe kaka jeune ane jeune en tout cas ndenge ndeko a témoigner abi ke aza grand frère pour na ye Daniela ki belle sœur abana ko changer Daniela ba voiture. Mais azalaki ko bala été Daniela a changé comportement. Maintenant ensemble ba voiture Daniela a ba comportement mais quand même mobali ensemble ba voiture. Bien aimé bandeko yobion boyebi na mboka na biso comment voiture eza eloko eza na luxe makasi na mboka na biso. Ba médecin pe na mboka na biso soteli bien ba riche pété. Na yebi tout mobile Daniela a sa spécialisation na nini tout mobile yango aki médecin na hôpital nini to na hôpital la modèle ni papa biki aki médecin na hôpital la mabanga s'occupe na bato anémique aki na salaire à combien abane ko changer Daniela ba voiture tout le temps mais asa ko bala été mais azo yebisa enen a changer comportement mais ba voiture asa ko somba bandeko to sosola to accusé na biso ne lo côté mais to sosola pour ça anormal ndenge ni bato si ba indexé te papa docteur ni bato ba tio musapité papa na Congo ya lelo na ba réalité Congo ya lelo o changer moi si ba voiture o mbongo na ko somba lelo e ko sala lelo libala mais voiture e kufi o changer mususu mais pour la kobala ye oluki ba raison mususu ndeni be indexé ote et bi maka normal poto yebi combien na mboka na biso combien vie eza pasi to yebi yango ba parents dozonga ba ndeko na biso papa mama libala eza finalité te ndeko keba Daniela n'avait que 22 ans. Ce qui est parents ben la possibilité de tangi ces classes et ben kita msou ba expliquer moi na ba fandi se ba se contenté na oyo bazana ngo yango pa matali sa moi na yo o ba bengi contentement bon vivre selon vos moyens yango ba micro ba loba ke so mela ke loko o ekoki na mungongo na ye. Contente, mais c'est le mot très important. Ça là, aussi comme ma coquine, souki biki na souki awa. Na sala te po mokili keke mona ke na sala ki. Daniela tangi na monga ba parente mais na mongo ya mobali nde toyoki. Ce qui peut la vérité. Ce qui peut neni to yebite mais toyoki ndengwa ndenge soi-disant belle sœur à quartier à lobby. Eza pasipe mawa. Libala tobeta sete vie eza mulai to wela ne bokonza likolo to wela kande lola to wela kande kozana relation malamu na Yesu to wela nde kozana relation malamu na Nzambe oyo keleo soki na kei na yebi kena na place nanga na lieu de repos na place nanga ya malonga mais to wela libala te po libala eza finalité te ya vie. Finalité te libala wela Nzambe ko wela libala te libala tu as toujours le temps ko bala muto ko sayote tozo wela nini mokile mona ka tozo buaka ma ba jeune ye penda buaka ma na mbongo nani na mbongo euta wapi na buaka mapeka ngapi na buaka mo buaka mi o bongo mpe bibi ko tiro kwea buakama tiro kwea muto ko sote ndeko nanga biloko mususu erotika to sala kango te to permettre te na bana biso parce que vie ezaka moko vie ezaka moko soko keyo kei match sili ozonga te ba Lazare bazo ba ngolu ba kenda me bazonga bazo ba ngolu ne pesa me tout le monde te il y a très attention pour le temps so pesi mu Congo to kepe libela mais sikoyo relation na Nzambe za boni
Bandeko, tout cela très attention. Na kam to mo na sena mokili awa, te de ko zuba responsabilité na biso. To ka su ndeko na biso papa biso voici l'homme, le camoga le bis sur les mariages. 22 ans, 24 ans, on a ligné la balle. Et ça bilo kwa kala. Ne peut faire na balle New York balle mkolonini. 22 ans kende wapi. Wewe tele balle za mulunge. Wewe baka ngote. Atika na lobas. Oh, bona kana sonya koloba. Ah, na 22 ans ukamati mwana otinde na libala. Admet tout ce qui est kokwena mabuku ya mutu ebaluku. Vous mettez la vie de cet enfant. Tout bana musu bazali awa azana mesure ya kosekalme pitete. Pitete okukangangute naka papa sangola linga balangai. Aji nino zana. Oji na famille ya passe maman ne bino na passe. Maman papa ne bino na passe. Tant soko ça ne peut quelque chose à travers maman là tu peux maman ne va vendre pe nandako mbala moko na lingina bal ko bala nani nde komoni nde ko fanjwana vi malonga te ya yo mu ya ule ozana nango te ozolandela nga mwana ki Mandeko ndoto yoki papa na biso voici l'homme alobi awa na moniongo très important en tout cas la moniongo alobi on kitoko makasi na sepe na maloba na ye ba oyo tango akabana ko bala tamu sino ba vie na âge ya se mingi ba mama na tanga kala wana basuka aka ba mère au foyer basale lo côté aboti kaka bana make misika te mingi pe ba fongwa mite bazui occasion na te ebi ko bota biso pe na Afrique tam so yaki ko bota mama bana 8 aboti bana 10 et tout na ba passe ya mboka tam so ba ke musika te mais yo zo wela ozaka na 18 ans ozaka na 20 ans mais pour ça na bala ngayo na bala li bala eza bien mais bala selon les normes c'est très important. Namoki baloba, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faisons très attention. Nani ozo kutanaye, nani o moi no yako lakisa ke mobali nanga. Yango ba para ozana responsabilité aussi que moi no yako lakisa ke maman e mutu zoata ko prier pour la fiancée ce qui proposer à moi na yo. C'est ton devoir. Et c'est devoir na yo. Ce qui est apparent non c'est que occasion na te aujourd'hui grâce wane pas parents non te ba prier les yo que ce qui aujourd'hui fiancé ba juste ba prier mais yo le temps moi le maman nanga papa nangai moi na ekola ki so mutu zwata ko prier pour la mutu wana e ba mutu nga za nani alinga kota na libota na ngai nani yo akoti na alinga kota na ndaku nanga nani alinga zula nga mwana ya mwasi te mobali nani wana spirituellement za ndenge nini yango bandeko to wela ne lola to wela nzambe to wela kobanga nzambe libala ekoleka liloba nzambe ekoleka te nzambe akoleka te yango baloba il est le même hier aujourd'hui éternellement antika la kaka nzambe mais biloko to liko mona nzinga na biso ekoleka nango pe libala esila nango te surtout soko tambo na kobanga nzambe opeso oyo na momo opportun eza pasi pe mawa mwana na aja mokie akei kaka boye o ba version comme kili si muta bima na TikTok a sekaliwa mwana oyo ko ba ke docteur a sacrifié ye eza pasi mwana ko sa accident ke enango accident mutuka etuti akei pasi okoyoka e bongo ba parce que kingandi mutaleli yo mwana kingandi mutasacrifier yo mwana tela on passe comme sous plus
Yango faisons très attention. Bandeko, bolingo, ezonga, na mitema. Tona posa bolingo. Biloko mususu basakana na ngote. Ndeko mwasi oyo sali. Oke musika makasi. Basakana rapi basekara liwa mutote. Po yebi lobite. Oza mwasi, oza maman. To yebite, lobby. Conseil linko lobake, lieu de repos, lieu de tourment. Mitala. Mokile loba soko tie mutu moko musapi. 4 ezali ko zongela yo. Mitala. Est-ce que yo moko, on a place dans lieu de repos? Yo kumisa kutu nzambo zana na bon moi. Mais ya kei. Luka nzambe. To luka nzambe. Parents, prenons nos responsabilités en main. C'est très important. Mingi mingi nzambe. Mingi mingi yesu. Mingi mingi lola. Bisonga moki ekoleka. Kasi ya nzambe ekoleka te. Nzamba pambola bino bandeko na ngai bino o bolandi biso na mère des jumeaux Actu TV. Tobi ke to sengi bino ka eloko moko ya motuya bandeko bo aimer bo partager bo panza sango toza na posa ba abonner plus to comme na ba abonner belé pe plus possibilité to sala ba live. En tout cas nzamba pambola bino mokolo malamu to kutani mikolo zali koya. Bisous bisous, que Dieu vous bénisse.